bana poto bana partout bandeko balandi ya Kilongo TV mbote 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 esika ezwami bino. Merci à trop pour la confiance bopesa biso, merci surtout pour la fidélité na bino ba abonné ya Kilongo TV. Toza awa lelo to beta lisolo par rapport ya virus oyo ezorongé monde ba biezo sala passe mais to réaliser que manque ya communication ezali ezan bandicapé misusu précisément ba sourmiwe bazana manque d'information ezo sala passe ezo même si ba baba baza batute. Or era ba élection ba baba bazaki important sensibilisation ezali ko sala ba campagne ezo sala matiko ta ba baba parce que ba candidat député to pe ba candidat président bazali na besoin ya voix à terre baba moko pour que ndeko abima président de la République ndeko abima député national to pe provincial ndenge nini na période oyo virus oyo ezoboma batu maladie oyo ezosala mabe bazokipe basurmiwe te bababa babeti bango kara pasi mingi bomona ba image bababa bazo expliquer pourquoi ba négliger bango, pourquoi ba boyi bango. Lelo bomona ba image ebele bokomona ndenge batumbi mutu na njili na quartier 13 babi o ndeko oyo aza muyibi to aza receveur bamsu babi aza ne receveur abula ne alala na bis misu babi te muyibi mikolo bazotumba miyibi na quartier 13 na njili na nenga osakana te bana changu méchant ndenge bana changu bazo fâché boya kotumbaka miyibi. Est-ce que bazo tenir compte ya miyibi pe ya politique? So muyibi ya quartier botumbiye muyibi politique, qu'est-ce que vous pensez faire dans miyibi politique? Il y a des politiciens voleurs, baza lokola bandeke, ndeka ko pumbwa, ako voler, politicien peut ako voler. Lelo abo mona makambo ebele, maman livre lembe apesi don ya ba chloroquine. Et puis mon mbutu classe politique moi débat chloroquine ya maman livre uti wapi bakangi ba frontière. Est-ce que chloroquine wana eza bien msuba bio eza ya nini au président de la République toke ba vérité awa tomona ba image ebele et ça malamu mingi ya moteto ko baliso na biso na sepato la nananu ndenge nini ozomona bazotuma mwana mbali bozoka na passe na motema na souci. Pourquoi? Parce que bamsuba bi kaza muyibi msuba bi te erreur aza muyibi te ba confondre ke na miyibi aza receveur ben déjà retard batumbie ba policier ba yena tongo donc à partir ba deuxième aux explications l'élément au koko dema azo proposer biso na njili ba tumbi muyibi kuna bazo sakana te mikolo ba kanyo muyibi ba tumbi yo tolandi. Ekomi momesano ya kotumba ennemi ya population awa na commune ya Njili. Tozali na quartier 13 na commune ya Njili kaka ndenge bozali komona na bilili elenge mobali oyo atumbami na population oyo selon bango azali moyibi anyokola population tango nyonso. Boyebake, événement oyo et salami la tongo à lelo jeudi 2 avril précisément vers 2h du matin. Kolandisa mama loba ya population elenge mobali oyo atumbami boye bakangi ye wuta na commune ya Kimbantseke pe baye kotumba ye awa na commune ya Njili na quartier 13. Na ngambo mosusu balobi ete azali receveur alalaka na kati ya mutuka oyo asalaka. Kasi ba gens de l'ordre oyo bazalaki présent balobaki boye na micro ya BNB Mag. Ozana quelques bateaux oyo bazoloba bayebi mutu oyo to monia bazolela. Bon. Toyebite na ero oyo ba interpelle bazu mutu oyo na kati ya lupango ya bato vers 2h soki combien de minutes wana akendai kosala nini na kati ya lupango menga na yebite bango nde bayebi ti basala eloko oyo ça reste à vérifier enquête salama to mona réalité ya moro ezali awa. Alors ngai naza commissaire à police et officier à renseignement. Bon tozwaki kaka coup de fil que non batumbi mutu moko awa justement na quartier 13 na balabala munene avenue Bouela na croisement ya Maître Croquet. Le problème c'est quoi? Tous dans le secteur moko est malmené par des criminels, des inciviques, bakuluna. Quartier moko ba miyi bazo côté la batu mingi. Bon, sikoyo na ba 2h du matin
bakende kokotela ndako moko boye ntango bake kota kuna bakuti mwana mobali ya bandeki koleka ntango azoleka basali confusion soit disant que azali voleur azalaki parmi bainsivique wana nde population ekangaki ye babeti eti baye kotumba ye awa yango wana sikoyo tozosenga na population il faut bavérifiaka batika kotumba bitumbatumba mpo bato bayebi ye balobi ke non azali insivique te aza kuluna te aza receveur asalaka na ye na ndenge bien ere kaka nde se trompaki etanga bimi akende kopise basali confusion bamoni ye lokola muyibi nde bazwaki ye batumbi ye baye kobwaka ye awa. Les salaires du péché, c'est la mort. Poko iba, ezali kozongisa vie ya mutu sima. Kasi, esengeli te la population kozwa place ya l'État pona ko se faire justice ya kotumba miyibi. Ya malamu ezali, soki bokangi moyibi, bon memaye na acquis de droit, bangonde bazali censé ya ko faire justice. Voilà, ezo ça passe, Koko Dema. Nayebi tembo mutu oyo moni mutu oyebi aza mutu peut-être aza na mwana aza pe na baparent na ye aza na bandeko na ye batumbi ye ndenge wana mawa te mutu akomi lokola mboloko lokola mbisi ya koyita lokola ya kotumba ezosala vraiment pasi ezosala pasi bazoexplike babi aza nde moyibi te aza receveur misu balobi mbo nzambe asunga tozosenga mpe na bamiyibi batika bongo soki mpo oza moyibi soki mpe bokangi moyibi botumba te boboma te pardon bomeme na la police. Je pense que mame Milinzemba alandi video Fiston Basenda alandi David Kibanza makasi mingi alandi mama Chimene mulutu baloyi mokonzi na bango bokangaka te okangi moyibi meme na la police meme na susi ati ya kotumba boye biso bakongole tozalaka boye te bakino bana njili bazala boye te toyeba bana njili basaper bana njili ozoyemba aspe makambo ya kitoko kobongisa mituka na ntongo bosali bulo na yo na pokwa abeti mwa sapa akemela mwa moko na ye kitoko ekomi batumbaka bato boye ezosala malamu te. Merci na Koko Dema mpona baimage oyo nalobaki bokomona mama Olive Lembe asali do ya bachloroquine etie mwa mbutu na politique. Mama Olive akesala do ya chloroquine euti wapi eza soki ya Belgique soki bapesa mpo moto abika nayebi te soki eza mabe mais soki neti eza mbo je ne sais pas comment expliquer. Je pense que apesi mpe bato mukala asalaka mukala ya bapondu bilanga oyo tobengaka mukala asalaka ya pondu lokola pondu mataki na ntango ya confinement wana confinement bon na lingala bazo bakofinama na français confinement wana esalike mama Olive apesi mukala ya pondu pamikala ne ya pondu soki 100 hectares soki pe 90 hectares ye mwa ebele ye moko azobuka bokomona baimage yango Koko Dema otia biso mama Olive tolanda nanu bababa bafashe basurmiwe babime biso mpe toya bato koma bakonéglige biso na mboka boye bababa bonéglige bababa basali biso nini bana bato balobaka te basiliki babi rabi yo au moins babenga fondation Rabi Mavinga yo au moins oyaka vers biso bababa babengi ngai natuni babi rabi oluki makambu nani aluki makambu boyebisa ngai qui provoque qui nani azoloba nini nabengi fils Mukoko alo Mukoko ayambi ngai nayebisi wetu awo fils Mukoko azoba so bamwa chiluba te nayebisi bishi abi papa mnoko nini wana fils Mukoko ayesi ngai nani aluki makambo olie pondu fils Mukoko azomonana te azokima kosala émission na Rabi Mavinga. Je pense que nakozwa ye kaka ndenge ve na mwa alobaka lisu likolo ya lisu nayeba te mpe elobaka nini biloko mosusu mpe tozala nango bilobela tokozwa fils Mukoko émission totune mpo pondu mikolo bato bazolia pondu euti kaka kinga kati ya moto tokota bozindo ya lisolo tolanda nanu réaction ya basurmiwe bababa bafashe eye mabe bababa balobi lelo libeba tolanda nanu Koko Dema proposé biso. Et ben voilà toza awa na centre ya basour na Kimbangu wapi esika toyei kosolola na ndeko moko okuti awa nkombo na ye Salomon. Je pense akoexplike nkombo na ye
Comme on est Saloum, je pense que moi on a expliqué. Et aux a sourd ou bien entendant? Ouais, tout. Sourd. C'est bon. Expliquez ce nan. Pour nabi no coronavirus. Et coronavirus. Vous y avez un Mais, ouais, oh papa. T'as pas papa. Là, tout. Oh, prêt. Bah sourd, bah zo banga. Peut-être plus fort. Le tout. Oh, 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 oh. Petit. Oh, t'es la peau. Zo ga liwa izo kuma de belé. Bah sourd, bah zo comprendre. Il faut faire ça la sensibilisation. Tout alto, t'as pas tout. C'est oh, partout. Patata. Oui. Oh, dis, tout. C'est il faut expliquer bah sourd, bah il faut expliquer qu'on va comprendre. Coronavirus. Bobo, maladie. Les gens malades. Malade. Les gens malades. Ah, ouais. Oh, fièvre. Les appels. oui. Rime. Tout. Tout passé. Oh, bah, il faut expliquer. Tout. Il faut expliquer ma sourd. Mbote pesa na coup. Après. Consola na mpanzi. Consola na mpanzi zipa. Zala na distance à 1 mètre. Dans la distance à 1 mètre, vous serrez dans mon touté. T'as pas. Oh, dans les palais. C'est possible, il faut contaminer, il faut que ce soit la mapoko. À la place de ça, la matière pompe, toujours sur la propre. Toujours, sur la propre. Pas au père. Côté, tout. Il faut. Basou, mignon, sur vos là, il faut que ce soit la mapoko. Il faut. Que ce soit la mapoko. Même à tête. Papa. Bakonza mboka. Osengi bango nini? Problema. Eta, informe. Tout. Matata, ata, tout là, le taramento. Va sensibiliser pe basou na makambo. Moi. Mais c'est partout. Bon. C'est partout. Mais bino, botalaka pe TV. TV. Botalaka. Vous avez information vraie. Information. TV n'est plus de la foi TV. Botalaka. C'est pas de. Besoin information. Même information. Oui, c'est pas tout. TV. C'est pas tout là. TV, vous avez information. Mais papa, bien sauter bazan ba TV. Mais tout, il faut pas tout. Mingi peut comprendre bien TV. La maladie, il faut que sensibiliser basou. Interprète à l'information. Interprète à l'information pour esunga basou base d'information. Merci beaucoup. Comme on a osinga naza sourd miwet. Maladie au coronavirus ezoboma kasi eza maladie ezoboma mais gouvernement bosani biso baba bayebise yango te akobima
oyo bato bakufi esengi fo osokola maboko tuta bato oyebi te mais il faut kobatela kosokola maboko tosengi gouvernement nini tosengi na merci. Oui, Demande au gouvernement de penser aux sourds. Alors, il faut être Mawa, voilà Coco. Eh bien voilà, merci beaucoup. Nayaki to sola bande kuna so baba biso betana mungonga koloba to loba peut-être boyoka biso. Baba bazali bana besoin pe oza sensibiliser. Coronavirus coronavirus ezoboma ba pesi batu ba mesure ya prévention. Est-ce que ba pesi pe na baba comment baba wa komi batela pona ko éviter propagation ya coronavirus. Yango mo lelo ngai Rabi Mavinga na ekoloba en tant que communicateur, en tant que communicologue na ye na loba de sorte que na communication baba bazape na moyen de communication oyo ko sunga bango bazwa message. Et sengeli na biso to sensibiliser to pe to solola na baba pour que bango pe bazwa ba prévention nécessaire ndenge batnyos bazozwa et bakonza mboka bakanisa pe baba bakanisa ba handicapé ndenge ndeko alobia ba aveugle ba handicapé bazana droit ya kozwa pe ba mesures préventives pona komi batela ko éviter propagation ya coronavirus yango to yaki to solana bango et je pense que moni ba explication na bango ba oui ba yebité baza informé té donc ezolekela bango ka boye bato ba bimate bango ba bimi bato à distance bango ba yebité bazo comprendre té. Donc nous devons informer aussi les handicapés, nous devons penser aux sourds. Ils sont là, il faut pas bien informer parce que tant que ça l'élection on peut électeur éligible.
pourquoi tobosa na bango nasengi na bakonzi ya mboka nasengi na baautorité tokanisa topense mpe na basourd topense na bahandicapé en général. Merci beaucoup. Merci. Ex-première dame de la République démocratique du Congo, Maman Olive Lembe, a pesaki don ya 400 cures ya chloroquine na faveur ya ba Congolais oyo bazui maladie ya coronavirus. Lelo, mwasi autorité morale ya FCC pe ya PPRD Joseph Kabila Kabange Shinarambo apesaki yango epai ya Dr Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur ya cellule technique ya riposte contre COVID-19 na siège ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB na Mukuse. Kolongola chloroquine, tope apa chloroquine yango, apesaki lisusu enveloppe ya prime d'encouragement na balo ya biloko ya kolia epai ya ba membre ya équipe na ba personnel soignante. Geste oyo esalaki Dr Jean-Jacques Mouyembe bien makasi oyo asengi na commission ya prise en charge basala bon usage ya bakisi oyo bauti kozwa na maboko ya Maman Olive Lembe, la dame au grand cœur. Pour un rappel, République démocratique du Congo, mokolo ya dimanche ba dépassé déjà barre, il y a 80 cas confirmés, il y a coronavirus. Sikoyo est commis déjà 81 cas, P6 personnes bakoufi déjà P3 ba rescapé babiki déjà na maladie ya coronavirus oyo. En tout cas, tokoli qui a été chloroquine oyo et kosala mosala na yango chloroquine aujourd'hui déjà mission ni ata coronavirus oyo tina suka au peuple congolais. Tout ça na posa ya koyamba na comme d'habitude. Pe situation ezonga ndenge ezalaki. Chloroquine, ça coronavirus oyo. Voilà, merci beaucoup, merci Gauthier Kele, moi na maman Mami, merci Coco Dema, merci na balanditu ya Rabi Mavinga, mino bebolinga biso le roi Didier Masuki, Mubali Amande Fwapembe, merci fils Kinkela, Angèle Kinkela, merci et pas Mamé Milinzemba, Motema tous Pepele Ambetolo, merci merci Koyago Belisha, merci et pas ya Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables. Plus fort que toi n'existe pas, Azapete, merci. Et pas ya Dominique Kiele, moi na Moussakata, Dominique Kiele, Fondé Kabe, na Bosanyote na Suisse, merci pas na yo, merci pas na Binonyo Solinga Rabi Mavinga, Koko Dema, deux fois te Mikolo yo, Koko Dema, deux fois te Mikolo yo, Agosal. Oh, le meilleur de Nino, confinement, mais Koko Dema zo travail, nani meilleur, merci. Pana bino tu bolinga Rabi Mavinga bino be bosutena Rabiso, merci pana bino. Je pense que lobby bozo za vidéo to sana fils Mukoko a poiti bato a kosakana te. Vérité sur vérité, abi a okosata lo baga vérité. Lobby bo partager vidéo bo landango avec fils Mukoko. To sur la makambo vérité ça moi bien. Fils Mukoko était empoisonné ou pas. Bokoye bango lobby. Merci pas la tout pour l'andibiso. To comme nasuka lisona biso ya lelo. Merci pas Koko Dema. Merci na balanditu ya Rabi Mavinga. To kuta mbala sima numéro ya sika. Fils Mukoko lobby. Merci. FJB agence assure nebisibino sur Ekosa. Maringa numéro 72 babi agence eza moko FJB agence assure donc a eloko ebunga raté o tina ke loko komi bueno très sûr agence moko kitoko otiki bloko na yo un mois après ozui yango ndenge kaka otikelaki yango Fiston Basende basali fitting na Julien Basende to benga na kombo ya FJB eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu ne tout boyebi donc a eloko ebunga raté o tina ke loko komi bueno a vraiment les agences ma oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tcha vraiment esprit Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye aozui kolina yo ozui blo na onyoso ndenge koka eloko ebungi te oza na France oza na Belgique oza na Allemagne oza partout olingo tinda biloko agence eza moko FJB agence assure Kabwe biloko ekomi te biloko ekomi Ah
baya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo na nyokwami makambo ba agence nakende na lemba oye te zonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa batransport na bana poto bana partout agence asiri yango oyo FJP yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJP nalobi bien FJP agence assure maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo ngai te amemaka deja bazala koli mosusu bazakoli